mbote lisusu bandeko na ngana bandeko oyo ngai tokutani kaka ndenge tomesana kokutana biso na bino lobaka na bino likambo ya contrat oyo tosigna certainement lelo bandeko na ngana annonsaki bino ke tokozwa président Armand tokobana dossier oyo après passage réaction ya mwana mboka Thomas Luaka ministre ya ITPR tokozwa ndeko Armand akoka ko expliquer biso toyeba nani azokosa nani bandeko nanga atako ba mususu bako benga ndenge nini olingi kolobela te makambo ya G7 makambo ya rassemblement Félix a commis G7 a commis likambo ezate kuna likambo ata moko ezate nalobi likambo ezate boza la calme oh balingi ba boza la calme likambo ezate likambo ezate n'y a rien na pesa bino détail sima tolobela nanu makambo oyo ya côté ka gare centrale ya solo to ya lokuta réforme oyo balobi nde memi makambo yango tozali susu sur le plateau na mwana mboka Armand mbote ndeko Armand mbote ndeko lese oza malamu ouais oza malamu ngolo nzambe oye na plateau olobi makambo ya gare centrale lobi tolandi mwana mboka Thomas Luaka alobi ke d'abord ITPR na kati wana bazana compétence ya kotala biloko lokola ba gare centrale ba stade ba palais du peuple ba camp ezana compétence na bango et puis alobi que ezalaki contrat bino STP bo signaki na société moko turc mol nde bo signaki eza problème ya côté kate ezala ke ba kotonga cité moderne likolo pe na aux alentours ya gare centrale yo lo biboni. Merci ndeko eleze na bandeko baza kolanda biso ngai pe net nalandaki mwana mboka ministre Thomas Luaka mais ministre a précisé te oyebi tangu ministre aza koleka mpona koexplike na opinion eloko toza kokondamne ministre ezali violation ya procédure c'est-à-dire quoi ministre alobi dossier wana ewutaka na ONATRA mais nakolakisa yo eloko nini baministre baweleli na ONATRA basignaka contrat te ONATRA asignaka nanu contrat te parce que lettre ya ministre ya deux ministres mwana mboka Thomas Luaka na mama Wivine Mumba balobi non base référé soi-disant rapport final ya STP ex ONATRA et na kati kuna balobi désaffectation elingi koloba nini gare wana elongwa na domaine public bapesa yango na domaine privé alors que procédure à désaffectation ezali na compétence exclusivement il y a président de la République parce qu'il y a séparation des pouvoirs elingi koloba nini ndeko soko zui loi sur la transformation des entreprises publiques loi numéro 08/008 na ozui loi numéro 07/008 ezali clair elingi koloba nini il faut d'abord direction générale na niveau ya STP avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire parti travailleurs, ou les syndicats. Toyokani, parce que et tout chaque direct n'intérêt à travailleurs. Ce que cylindre DG, par PV autokoyokana, voilà, intérêt à travailleurs, ils allaient garantir boyena boy, volet social, volet emploi, volet boy. Et qu'il y a conseil d'administration, bazana pouvoir à terre, il y a condamné des affectations pour singezana no mulai basali PV procès verbal et qu'il y a deux ministres titulaires transport parce que là il s'agit de toucher direct na ministre ya technique et transport et ministre à portefeuille bango na niveau na bango bako soumettre na conseil des ministres sera présidé soit par le chef de l'État ou premier ministre mais dans le cas d'espèce ils ont la compétence du chef de l'État. Prenons par exemple le président Zate, premier ministre à présider. L'air basili ici, conseil et salut au Babengango, après adoption, basili proposition de loi. Il faut les gars dans le Parlement parce que la transformation des entreprises publiques à société commerciale, et les kakananzelawana. En plus, que capital social et ONATRA, ils allaient basés dans la valeur immobilière.
Vous comprenez? Et que parlement? Les locaux parlement, les locaux. Naïbika et collègues. Parce que kuna parlement ça. Il a quand même des alliés sous-soutés. Voilà, on a ça qui est bizarre. Et l'autre est allié. Et collègues nango. Pour bango balingi va se retrouver. Et que na Sénat, ndenge moko. Tant que Koko n'est pas président de la République, des présidents à cause par voie. Président de la République a n'importe qui. Un ministre qui a le pouvoir. Balobi azalaka na pouvoir moko discrétionnaire, c'est-à-dire esikaye moko azalaka atangi parce que va poser signature nation mobimbeza na mutu na ye. Yango nde ba pesa kayeta à vérifier si makambango alinga poser est-ce que lobby et cause na conséquence si population te ou bien si nation te yango ba bengango il est le premier citoyen azali garant des institutions, c'est-à-dire mutu ya souka. Dès ce qu'on ordonnance na ye à préciser. Prenons dans le cas d'espèce. Moi, je ne sais pas oui, c'est vrai, si le plat du droit. Mais, il y a un moment nini, après avoir ordonné à sa chef de l'État, dans la cas tu as préciser. Sont chargés d'exécuter. Les ministres, par exemple, tout bandanaye parce que Azako Yoga jalousie place ouana, tout peut se dans le pouvoir. Travaux publics et infrastructures, transport et voies de communication, portefeuille et les deux autres ministres, Oyo Bakoya Koutala par exemple, na niveau, il faut pas sélectionner, société, Oyo Bakosa l'expertise. Est-ce que Biloko Wana Basala, ministre Alobe Outali non a tracé faux? Toujours na 2017. Directeur du département services généraux, Oya Tala Kamakambe Itali, patrimoine immobilier nyonso ya onatra akomela DG direction générale alobi société moko Tirkmon baye basala étude bayokana na biso po batunga ba moderniser gare centrale ko moderniser gare eza nango problème ya mabete mais il faut d'abord préalable pour lobe ba privé ba komate tout monde ba privé comment baza ko botola ba concession ya bato na Lubumbashi ba concession minier kenda ya Jekamine et là qu'on est pesa biso mayele nde alobi boye alobi privé alobi ba copier azana 300 millions de dollars tangu ba ministre ba moni ba yoki bongo na rapport wana 300 millions yango yondeko na signé na lobaki 200 millions non mais c'est 300 rapport à directeur département il y a service généraux yango a komeli direction générale a préciser boye alobi il faut te fungola miso par exemple dans le cas des affectations pour lobby et commenter que gare wana parce que zali gare wana zali symbole ya unité ya bandeko ba kufa na chemin de fer il faut y balisusu que na gare wana ba rail elongwa et kenda port c'est-à-dire ba conteneur mususu yaka ba jui na gare centrale et que koti port parce que tango ba kolongola ngo wana ba kotinda ngo par exemple vers Kingabwa mais rail raccordement wana et kokota na port ndenge ni port ya onatra tout esenga ka ba étude directeur du département a expliqué alobi 300 millions de dollars oyo société elobi ke baye nango voilà boye nde photo yo kanana bango là est touché direct na ba syndicat et asali rapport moko memo moko propre yango yo tangu ba ministre ba moni bongo de quoi légère balobi affaire à 300 millions pendant que nous avons préparé l'élection mbala moko ba ministre ba panzani babité photo boto la dossier alors que société Tirkmon alinga kazo partenariat na onatra ba ministre parce que réglementation ya mibeko ezali onatra eza société de l'État et STP les mandataires sont nommés par les chefs de l'État ba ministre Moussa na bango ko contrôler politique et suivi entreprise ministre ayaka kokota te tika STP na société wana ba négocier ministre ba yé na niveau na ye akoya ko vérifier conformité mais des partenariats bon siko ba entreprise ngo siko ba partenaire wana ba zo ba sa ba contrat na ba entreprise à l'État o ezali rapport ya conseil d'administration signé par le PCA Koulmwenze PCA
à commérer ministre à portefeuille à lobby, transmission rapport des missions effectuées à Turc auprès de la société Turkmol Yango. Vous comprenez? A expliqué clair, na coupé son d'Axamoko. À lobby le ministre Boye, rapport yo bango penza même ici, à tel Poutango eleki. Est-ce que rapport on débat que non? STP Toyo Kanagina Niniwana c'est faux parce que PCA zaki clair. PCA commune à point moko abi la fixation des préalables à lever pour la réussite des projets. Na kozwa point 3. Alobi la mise en disposition du plan des plans cadres pour la réussite de ces projets, il faut associer les parties pour l'aboutissement heureux. Ça c'est le PCA. Elingi kolobani. Elingi kolobake na niveau wana po donc nini projet wana le kamalamu. Il faut qu'on associe ba parti parce que biso ne doit convaincre ba travailleurs. Ba travailleurs ba kutuna biso. Oh guerre ekeito lobité ekeité. Voilà ba ina 300 millions de dollars. Ba lingi to signer na bango partenariat. Société boza comme na niveau tozo kende. Société portefeuille azako boma société 300 millions wana. Donc, par exemple, 150 millions pour si ça barrière de salaire, consigner pour chaque fois régulièrement, salaire n'a bien comme un jour. Ou par exemple, et que nous avons garanti. Parce que la société a appuyé à jouer gain, à tonga ba immeuble, hôtel, ndenge bango baza ko wele la. Depuis ce tokolo batolobino, baye na garantie boye. Gare wane sa ya bangote, baza ko tonga ko moderniser yango. Mais avant de moderniser yango, pesi boye et permettre ba solder bino barrière et permettre salaire na bino soit pendant 3 ans ou 2 ans et demi et à la jour. Comme ça recette za ko compte interne société za ko produit et za la loger na banque pour après 2 ans 3 ans salaire difficulté salaté. Voilà pour nato préserver mi salaire ba travailleurs. Et rapport oyo ba komela ka maman Louise Munga. Ouais. Ministre wana tanga monaka makamba 300 millions de dollars nde atindaka mission oyo depuis ba côté les rapports ba contourner société wana babité ko kende lisu na on a traité yo yaka awa po awa nde to ko pesa autorisation mais ministre to telemela kaye akokakate na ndenga kenda dossier oyo ezana mesa ba traiter ngone parce qu'il faut d'abord partir STP. Ba ministre ba fa na niveau na bango batika société parce que nous sommes une entreprise commerciale batika société a traité na partenaire wana et non bango parce que bayoki 300 millions de dollars balobi non o ezali o babengango parce que suka na biso yango yo totika la kozwa awa. Voilà précision na mwana mboka Thomas Lwaka. Et là on a ko condamner ministre Thomas. Ministre ayebi très bien que biso barman tous les syndicalistes misu na biso za société wana. Nini azanga qui peut approcher biso atuna parce qu'il faut qu'on vérifie. Ministre portefeuille a simbisie touche. Il y a un parti politique munene azana base ngai pe na kolinga teke kombo na yeza la sali na ba dossier salité, c'est faux pour votre information. On a tracé la même ordre de démission yango ba agent ba au cadre d'entreprise pour ba mener ba étude. Comment va ko déplacer Raywana pour l'obé causer problème était na ba conteneur réseau et yaka na gare pour kende port. Ba jam ordre de démission yango ndeko. Signé toujours par le PCA Kulumwenze. PCA salaka bien, procédure salaka bien. Et puis jour où PCA zako sala ba invitation ba benga parti syndicat ndem ko balongoli bango. C'est-à-dire que procédure à PCA salaki assis sana au niveau ya ba dirigeant en tant qu'employeur. Et puis, à benga parti travailleur, comme ça, position, et puis tout le monde est en position moko bien. Mais gare, basi ba moderniser kala. Maman wana yetanga moni PCA wana balongolier, a botoli a komi ko benga bango na téléphone boya na bureau na. Voilà ici ka rapport. Banani ba memi madame la ministre du portefeuille na ere. Toujours ba conseiller na ye. Bango balongwa kate. Chaque ministre ayaka basala kabongo. Voilà la vérité rapport yango. Voilà. Président Armand, j'ai 2 petites questions. Il y a Liboso. 300 millions de dollars selon ma document. Oh bazolo. Et ça coût global ya kotonga biloko wana baloki.
ezambongo ya kokabolate. Dans un projet, ceux qui va sali projet, bazo sala pona. Parce que loko ezo sala ke ba projet belé échoué na mboka na biso. Ezanine. Dès que y a un projet, ministre Atunio par nanga ezawapi. Par wana eza prévu te mbongo ya corruption, on ne prévoit pas ça dans un projet. Alors, oyo eza mbongo ya kotonga. Ça c'est un. Deuxièmement, ce qui tozi document na bango oyo. Document ya ministre Thomas Luaka oyo azwanga. Note ya gouvernement. Point 3. Engagement d'Afrique à Moll. Ce qui otali na deuxième tiré. Balobi construire du côté d'une cabine une nouvelle gare. Avec des installations telles que cafétéria, tout ça. Une nouvelle gare. C'est-à-dire, gare ya kala était kami, il faut que ne kotonga ya sika quelque part. Boni, mon côté kabolingi kolobela yangote. Non, kasi yango na lobaki très bien. Na songi na makamba 300 millions. Na kati ya 300 millions wana, yango de département ça qui rapport na direction générale. Parce que département la kisi, albi coût global, y compris oyo bakotonga tout, il faut pas payer ça paye garantie na kati. Ndeti na PCA kulumwenze akomela ka ministre de façon qu'à informer parce que il faut pour approcher société wana STP na Tirk Mall. Et puis parti syndicat Tolobimbo travaux en modernisation et puis na projet liboso ezaki te ba déplacer gare balobaki bakosala ngo likolo bakotonga likolo ezala gare, c'est-à-dire que tire soke longwe e uti machine ye et tourner likolo soko za na régie des eaux oza komona ndenge tire za koni ndeti na onatra PCA Kurumwenz a dirigé taka une mission wana pour batala est-ce que ekoki ko permettre avec aussi ba expert ya société wana il fallait baya madame la ministre akanga ba dossier na bureau, ça dit que 300 millions wana il fallait toyer ba coût dégagé par exemple la ba travaux et puis garantie oyo balinga ba pesa caution oyo balinga ba pesa na STP à terme ya caution par exemple parce que gare oui mais des affectations za koteka tango balobi ko désaffecter dans le domaine public et que dans le domaine privé. Et lingi ko loba que bango ba ministre basi ba garantir bato wana. Non, biso tozali prêt ya ko longola ngo na domaine et comme ya bino libela na libela. Boko pesa biso combien des appartements. Mais c'est clair. Ndaza syndicaliste. Et soko teli na landi mona mboka Thomas Luaka lobi mais na tali ngabi ah c'est néné. Ngabino et pourquoi il fallait benganga ministre à portefeuille à TNR, parce que, Ndeko, comment voulez-vous? D'abord, pouvoir des affectations, c'est exclusivement la compétence à chef de l'État. Ça, je vous dis. Si le plan du droit, d'ailleurs, va violer, va marquer même respect à l'endroit chef de l'État, c'est une abisso, to comme le chef de quoi les airs. Parce que tout le monde est dans un gouvernement sérieux, alité, to comme les lettres et angoyo, to comme le chef de l'État, arbitrage. Comme ça, il est le premier citoyen du pays. Na conflit aux collègues parce que entre STP et les ministres, il y a 300 millions de dollars, Mouboule et Koti. Qui nomme les mandataires? C'est le président. Comme ça, Ngaï Armand, ce qui est président Lobino, n'a traché Boy, attaque magistrat suprême. Ngaï n'a pas s'incliner dans le Bajan. Voilà décision. Heureuse, ou bien il y a malin le président Zui pour Nabino parce que 10 mois d'impayement, na 300 millions, par exemple, coût de travaux et cause comme ça, tu éclaires l'opinion. Et tant que le président a traché, où est le problème? Ce que le président a dit, le président a la contre, il y a contre les Congolais, à traché, parce que chaque fois de Congolais, quel que soit, il faut tous la reconnaître. Chaque fois, il intervient. Et ça, il faut reconnaître ça. Donc, il y a un chef de l'État, auto la qui ça y est, arbitrage. Comme ça, président Kobenga ba ministre, à Kobenga Ngaï, alors non, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ou parti STP, ce qui va ministre va opposer Bisso, va le direction générale, par exemple, il y a Sigana conseil d'administration, en dépit à lettre et à CPCA, bah y quoi approuver, mais Bisso, tu na bango, de quel droit? Nous sommes un peuple, bah impose à un peuple, mais une décision. Donc voilà, lettre à président Yangoyo. Ok, Nalingi, Natuna toujours un rapport à Makambouan. Tirk Mall, Ake Akutanina, STP, on attrape. Bayokani, nous voulons moderniser la gare centrale.
na baku to komona banzela likolo kozala ya mbala liboso au moins régime oyo batonga nzela likolo parce que batikala kotonga yango te alors mais nakati wana totala pa porte fongwami Africa Mall ewuti wapi ekoti na makambo oyo wapi Africa Mall ezaya STP Africa Mall ezaya présidence Africa Mall ewuti wapi na makambo pona ekoma awa parce que na kati ya ba documents soki otali bazolo ba quelque part la création ya eloko mususu babengi soki forum Kinshasa au monde va proposer que ça la même ça la nani certificat d'enregistrement ya kopé sa forum Kinshasa là ça complique un peu Africa Mall ewuti wapi mais naza koyebisa yo ezali flou ya liboso Tirk Mall ba PCA ba kekuna po ba sala mission ba kende na Turquie et longwe Tirk Mall et komi Africa Mall donc des sociétés tous à comprendre ça dit tina yango tonga na komeni président de la République lettre ekota ki depuis lobby ndeko ça dit quoi moi na mboka Thomas Luaka alingaka préciser d'abord nos opinions parce qu'il aza ministre il s'agit d'un contrat il y a STP ou gouvernement na Africa Mall ou bien Tirk Mall mais na mukanda na bango basali allusion mais pas na Tirk basali allusion na Africa Mall mais Africa Mall il fallait d'abord non atra parce que le contrat de Bosso est en cours bloqué par madame la ministre du portefeuille oyo tango ayoki 300 millions abi naza kolongwa na gouvernement matata to komi na fait pour toza ba démissionnaire na mile la libela uzomona na complicité na ba conseiller na bango elongwe wana Tirk Mall et komi Africa Mall tolobi non il faut d'abord ayana STP il faut des négociations des préalables c'est tina parce que flou et koti tolobi OK gouvernement flou et koti STP gouvernement basa koeli à 300 millions tolobi OK dans ces cas là to senga arbitrage à chef de l'état comme ça tu identifier nani to ko négocier pour garer zamoko koto bandima koto négociation en cours koto lisusu babandi donc voilà et le koto lobby c'est flou to yebité Africa Mall selon les deux ministres et puis pourquoi ba dévier qui ministre à transport parce que ba yeba que ministre ce qui projet on est pas na nga benganga Armand Boya bon ministre Boya STP Boya et puis projet linga ke salema na intérêt à ba parti oui mwana mboka Armand tozana suka mais nazo peso maloba opesa parce que ozoloba ke faut ezaya ba o baluka qui je ne sais pas pour privatiser c'est ça oui c'est oui. Les privatisations oui ba oyo oui ba luka ki makambo ya privatisation na ndenge ni non mais na koyebi so eloko moko toza koyoka que madame la ministre du portefeuille atindi mukanda moko na onatra na ko zwangoka na ba service na biso atindi mukanda wako na onatra le biba pesa état de lié à réforme à l'entreprise publique mais naza koyebi so eza grave lobo landi mwana mboka India au Mali réforme à l'entreprise yango nde memi société na kawo comment voulez-vous ndeko pendant que baja bazana 10 mois d'impayement même portefeuille en de memi ba société on a état société ezali président lobaka clair ça je vous dis parmi les 28 mesures prioritaires est-ce que d'abord ba ministre batangaka est-ce que ba ministre ba kosita il faut quand même ba se référer alors oui l'évaluation et la poursuite des réformes des entreprises publiques camarades et comment ministre yaza ministre à portefeuille ndele loba memi ba entreprise les Sony d'abord toutes les entreprises en difficulté et violer ministre a violé même compte rendu à conseil pourquoi bazoki ma évaluation parce que tokotuna na kopesa ndakisa moko mwana mboka Adolphe Muzito oui lettre lettre na ye angolo ndeko na kopesa na oya conseil des ministres oya conseil des oui yangolo mwana mboka Adolphe Muzito le 29 juillet 2009 akomela madame Mabunda alobi na ye asengi inspection générale des finances IGF asenga conseil supérieur du portefeuille ba évaluer contrat Progoza contrat bayaka nango ya mindele ba français moko bayaka pour na contrat de stabilisation na onatra ba constater que pendant mandat na bango société ezonga plus na sima
lettre etika la lettre morte batika la koyaki signé par Adolphe donc aye ko reconnaître faute na ye uzomona abi non état société za ko kende zali liwa yango nde alors deuxième chose na ko personne d'Axamoko na lobaka na yo wa mbongo ebimaka na chemin de fer plus de 10 millions de dollars ebima na chemin de fer na 2016 pour réhabiliter chemin de fer ezonga ndenge ezalaka l'air même à l'époque coloniale oyebi eza oyo babenga ngo vraiment muyibi chemin de fer pour na réhabiliter ngo les coûts c'est moins de 5 millions mais mbongo ebima soki na tangelo ba mota 10 millions non 10 millions ça muke première côté ya liboso ezaki 10 millions mususu eko bima 14 millions mususu 1 million wana batu bazo yango nde rapport conseil d'administration oui conseil d'administration oui bandeko baza kolanda biso conseil d'administration badilijata audit enquête na koyebisa yo nzambe merci l'administrateur honorable Kai aza administrateur kuna ndeko papa wana te il y a des hommes intelligents na pays na biso un administrateur véreux strict discipliné yenda zalaka président commission soko tangi conclusion na ye alobi mbango nyonso oyo ba affecté pona chemin de fer ba utiliser yango mabe rapport ya conseil d'administration mbango wana ekenda wapi pourquoi portefeuille akanga bato wana te pourquoi portefeuille alandela yango te rapport ya conseil d'administration soko tangi awa mwana mboka Yango, conclusion. Eu égard à ce qui précède, il convient de retenir que le département des chemins de fer demeure une entité stratégique dans le fonctionnement de la STP-SA. Sa gestion mérite une attention particulière au regard des opportunités financières accordées par le gouvernement de la République via la RLT. Au vu des résultats obtenus à ce stade, il est à noter que les fonds alloués au département des chemins de fer sont mal gérés. Voilà. Sont mal gérés, on a toujours souligné. Voilà. Sont mal gérés. Oui. Oyo ezaka courtoisie. Ces fonds n'ont pas été gérés dans la transparence, voilà, comme démontré dans les observations des constats évoqués dans le présent rapport. La STP-SA a loupé une occasion de relancer cette entité stratégique. Voilà. Car c'est temps difficile où la préoccupation première devrait être dans les sacrifices plutôt que dans les libéralités constatées dans la gestion de ces fonds. Suggestions et recommandations. Voilà. Alors, c'est-à-dire... Wanakai Kumwimba, administrateur. Voilà, président de la commission. Tons Baseila Sissia, assistant administrateur. Martin Kouyindama Moudiangu, directeur du budget, membre. Stéphane Ngongo Okongwa, sous-directeur et membre. Jean-Paul Kasereka Mapati, inspecteur. Jeff Ombe Mpenge, secrétaire. Voilà. Non, c'est-à-dire, commission Balakisa, comment Bongezalaki mal géré. Portefeuille Azalewa, rapport à conseil d'administration. Pourquoi? Parce que certains conseillers, Bazalaki na, au pembe na piscine, oebi na piscine, tangu bana basukulaka. Soko za pembe ni ma ekozoela yo. Soki ate moi non, bazo sukola bien. Deuxième ndeko. Oyebi en dépit ya bloko wana. Tokendaka comme un premier ministre. Il n'est pas interdit à un conseil d'administration ou à une direction générale et à comme un premier ministre. Mais oyebi que ministre a portefeuille à Silika, pourquoi toke kuna? Parce que ba conseiller wana ba induire une erreur. Ah! Makambo biso tolé la ka. Oui, et koye ba n'est pas mwana mboka. Zoa lettre et ça marque de respect na premier ministre. D'abord être membre du gouvernement boyo kanezate. Indignation du ministre, pourquoi conseil d'administration baké pas premier ministre? Parce que tout ça va syndicaliser, il faut tout le avec qui prennent. Et tiens, les travailleurs na difficulté. Plus de 11 mois d'arriéré de salaire. Les travailleurs basés na souk. C'est une autopsie chef de l'État, to commélier pour arbitrage. Conséquence, il y a mes gestions. Et tiens, les travailleurs na situation, il y a ma baie. Pour votre information, afficher communiqué mongo kuna. Caissière à jamais quoi ça caissière. A kimi na 74 000 $, na 6 millions de francs congolais. Na tindelo kutu na na WhatsApp. On a traité communiqué. Na date le 27 juillet. Bakimi agent nzaleleki insécurité sociale. Bongo ezalaki na caisse
ake nango porté disparu Onatra sali communiqué de recherche avis de recherche pardon baluka agent wana za mwasi akimi na $74,000 agent Monique Mbo 10 mois d'impayement na komi futanga mo gare centrale ezokende misala eza kosila ami futi ye moko barrière azuna de compte ina surplus ya ba préjudice o babengango récupération ba mois ya ba carrière ya lingaka sala. Voilà niveau société insécurité sociale et tout ezali grave mi et tokosenga même na directeur général DG il faut quand même na niveau na discipline ça la gestion parce que même si ndambo eza kokota non atra il faut servir les travailleurs. Comment $74,000 date à le 27 pendant que les 31 DG moko bato alibanda po bazolinga balongola 3 travailleurs na musala balobino bangonde babambaye na mabanga non ezaki bajate c'est des inconnus parce que police on attend azalaki censé ya ko maîtriser bato basali ba dégâts wana il faut qu'on a muta flagrance de lui baye ba des innocents travailleurs 11 mois d'arrêt de salaire, 2 heures du matin, de baké makolo, bakulu na bakoti bagressé DG. Balobino, eza ba jawana. Mais muto ya akimi na $74,000. $74,000, les 6 millions de francs congolais. Alaki ba chef na alobino na ken hôpital, na zoya, na kezo akisi. Kokende na sac mbongo en devise, mbongo o ya bateau oyo butaki ya bateau kokolo oyo recette ya jour wana accueilli batia vie de recherche oyo babengango risque social donc oyo crise sociale travailler à Monique gare ezokende lettre signée par nyonso ya Onatra ezokende malembe oui alors ami Fouti alors na lingo conclure oui na lingo na conclure ndeko oyebi ezali mawa mingi portefeuille wana na document nini oui oyo ezali question orale avec débat oyo honorable Jacques Njoli adressé na madame maman Louise Mungo ya Kenda madame wana atikala oyebi kozala ministre et puis ko gérer bureau mais pourquoi ba ministre bazokita na terete mwana mboka Njoli atuna question orale a expliqué la situation de collègue Nonatra. Ministre Ndenga Senga trade, c'est-à-dire qu'à quoi pour répondre. Ndenga Lungwe, Atika la Kokoma. Non. Et puis à l'obi, Oebi c'est un aveu qu'on a dans la situation moko. Ba o kokalisu soute. Mais le gouvernement tango lobi société zo kokalisu. Mais eza irresponsabilité de rôle à l'été savoir. Alors c'est une ndekona oyo ezali dossier na ebisa ki ojuana chef de l'État. Où a zongisi complexe Sokopao na STP. Oyo lettre premier ministre a commis à 30 millions de dollars. Oyo il fallait on a trazwa et simbate na lobaka na yo awa que déjà batiele ba ni bakale na banque a commis banque moko indignation a commis banque en dépit ya nyonso to solo na yo ochenga sabotage makasi lelo ndimi lobo wangani yango ndeke avec des preuves signé par Daniel Mouko. Biso tango to lobaka yango indignation a comeli et puis makamba comeli banca ou satire qu'a signé lettre nakanda. Ou humiliation. C'est l'État congolais qui est humilié. Merci moi Mboka Armand, je pense que nakoya mbayo lisusu na balasi matant que ba dossier kokoba. Merci aussi Bandeko Balandi. C'est aussi ça la médiocrité. La médiocrité za tangu mutozo sala eloko na conscience pe ozo wangana na lobaki que mwana mboka Thomas Luaka asali erreur ya koloba. Il ne fallait pas que aloba parce que na correspondance bazo lobela Africa Mall asala mention nulle part ya Turque Mall asala mention nulle part ya montant il y a 300 millions de dollars ngana lobaki ko 200 millions de dollars et nous sommes dans un pays où il y a toujours des problèmes bande konangai tokoya ko zwa ba makambu mususu. Vous trouvez normal le maréchal Mobutu à son temps à Mona bagabonné bazana difficulté azui ba locomotive akabeli bango do ya Zaïre na Gabon nzamenanga makambo mikolo yo bazongisa batekela biso pas kozongisa batekeli biso basi ba travailler na Mobutu akabela bango don
Bagabonis ko bateke libiso na 500 millions et on a amené le chef de l'État inauguré. Et ça qui combien 12 je crois. Non, mais na yebiso eza scandale. Oui. Bactéré wana oui bien dossier wana tolo be mission mobimba na popolango bien. Oui. Alors, na kati wana bande ko toko ya kolobela dossier ya ba train wana place ba komi don. Ya pays mususu na pays mususu biso to somi na 500 000. Ba gratter. Papa Koli Batia couleur pour que et mon anate. Vous trouvez normal? Quand ndenge tata moko alukela kanga makamuna 2011. Tangu na keko funda ye, eh ben akeko gratter plaque d'immatriculation na yeke numéro na ye mona na bienti. Vous trouvez normal? So qui tolobi boye, ba de médiocre baba niko lukisa biso pour que basala biso mabe. Qui est médiocre? Ezabiso ba tutoko défendre biloko à l'état. To ezaba o ba koteka biloko à l'état. Il y a vente, il y a gare centrale. Oh des affectations bazolo ba so qui ndenge ni ntoma loi kalingaki apprendre biso notion il y a droit administratif que nous maîtrisons. Eza lokuta. Po ba proposer même que ba kende kotongango bisika mususu gare ya sika côté mususu. Oh lobani. Tokoyeba Africa Mall ezaya nani, ne vous en faites pas, nous sommes sur le dossier. Africa Mall ezaya nani et outi côté nini pona nini Africa Mall ye kokota et c'était azata copiété na ba correspondance. Qu'est-ce qui fait que ministre ya oyo côté technique José Makila aza écarté na démarche? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Mukoko Samba zana difficulté na ba banque moyen bongo ebimezate bande konanga? Ce n'est qu'un début. Nous sommes sur le dossier. Botika la branché bande konanga na lobaki musala nde ganga. Polémique sur Kondayang. Mais si vous avez besoin, il y a pas question sérieuse. Boye A. C'est quoi encore la médiocrité? Merci. Tokomona. Comme d'habitude. Merci.